Si la coup de chapeau, merci na musala kitoko tozo mona. En tout cas, ya si la wetu, ya na bisu ya silo na ibité. Ya si la na bagage, ana mutu. Ya si la sika fanda ko ma film njinja le karaté. Alinga pe dérangement té. Babiete mutakomaka. Babiete. Na ko loba likamo ko epesa mabene monsieur baby so ba ko to ba ka ya si la koma. Ya za baba. Ya lule. Oh. Ya lula va koma nana ko pesa idée. Très bien. Parce que makamba zo ibate. Oh. Tu peux pas aimer beaucoup mater, à commater. So ya si la ba classe ou atanga ya buzoba. Pourquoi donc ça ba réflexion vous êtes trop banane. Trop basse classe. Bon, ton demi ya lula zokoma, mais t'as pas trophée ya lula. Mais Bible on me bien biso que Nzamba peut sa vision et puis après sa provision, voilà. C'est-à-dire qu'après une vision si la SB. Voilà. A sali SB. Voilà. Après ma provision ben lula ba maman ya baya na ba Thérèse voilà. D'être ya vie, ya na pété nyonso. So ya vie ya vie accompagner grandeur ya silate. Ya vie ya goza na silate. Par la première la mona na ye. Vous comprenez? Pas la peine na mona ye. Tu afin de peine na mona te poani. Kwa hivi que moi neza makama mabe. Ata papesi et so bino nani. Et ça bino passe nani. Bino da boboya ye. Bino da boboya na bino ye. Bosa da chez. Yeba boya bi. Aboya na bino. Ataka kozana bana mutu passe bana poli. Bano badika. Baba ingrat. Ozo yesi ko komo dinga batu nyonso. Oye sika na kindumba. Kindumba boy pona nini. Oye wana na kindumba taka mudata mo na saki na mona popi na kati. Sante. Talobi nini yao. Voilà ye. Talobi nini. On le bat tambour na mo popi. Ya mukote moi. Ya mukie. Pasa na moi mo bela la fiko. Poso mo balo boyi azuka mwana popi na ye mo ka saleli batu na ye. Mungwa te. Mungwa. Baby ke yo limbisa bino te bo shoka ke. Te. To shoka naka. Ya ko biso biya ko lekate. Alo bala biso. Mambo tout au sala raso et sili ay bisi bandone ba beti c'est préparé sur take bishop so ngaba petwana tu bazawana bana miki ba mona ta banda pa bishop na nini bana na nini mine wa ba mine baza bango tu bazawana baza ba o bazawana mingi na simbisa micro baza a meka olobate so ko lobika na bisi place na kenda na matete na bisi telema awa oloba awa na ko kate pa ha ko kate ça va baza bango tu bayebi ki ye bishop. Pardon, bon, c'est bolingo. Tam si yeke bimaranga siko. Maman boko la vandi bisa ba. Bobo ni poani. Voilà. Amu dans na ba bolingo ba les idées ba pédé. Yango wana. Mutazo msana bibi. Ah? Miyibiti. Talimbisa ye. Yaya. Yagi. Akasiko. Yagi diamba. Oui. Balimbisa ye. Chombo kenda ka boye. Te azongi saka. Azongi saka. Bakanga. Azongi saka après tournage. Abi. Yagi elo kwa etika koloba te na ebisa YouTube nde mabena YouTube mabena ebi ni kona ngo bango ata ye mo baby ke yagi za moyibi ayebi chava na yagi za très vigilante na yagi taka se yagi ke kuna akota gela ndako te alinga akutu te abo sa na biro azi saki ya bombi na sala bi abo yagi ayiba yagi wasko yagi len ate ba toko to ba diamba ayande bazo bunga bazo comprendre biso to benga ka bango te ka iniki mabolinga sila te bombezani leka mission lobela pe yo c'est la pe ki yo yo ba yebi yo apela kombo pe ça fait kombo na yo elengi comment c'est possible bando bande mission kaka bo ya sekata yaki asenga soutien ba komisa ya mukie ba popularité asali ni na mboko yo pourquoi nous bozo ba mama linga okutu basali ba 50 ans de carrière nani to mona ba artiste comédien te ba na télévision ba lobela na mama linga ba tenga ba soutien pour la mama linga parce que mama linga a 50 ans de carrière c'est trop bino bozo ya bo senga aide pour na ka mona ye lobby bo sengile aide na ba soutien na ba nino nyonso bo sengeli na ba string na nyonso bo sengela chiko répéter dans zani
Bolo Coco officiel, bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Nabissou. Et tout Balingara Dorcas Bolo Coco, n'a souhaité encore ma meilleure vie parce que bientôt tout aussi ça fait il y a 2024. Bonne année Nabino, Nabatunyon sur Borolanda vidéo Oyo, bonne année Nabatutu Balingara Dorcas Bolo Coco. Merci Nabagolois, merci Nabagladiator, merci Nababakouk. Il y a monde entier, bateau va souhaiter Naranga en tout cas. Napesibino, merci à trop et à Mingi, merci Mingi. Allez, bon bouta, nous finissons pour l'Europe. Merci à Sam Coucou, il est nécessaire, il est toujours nécessaire. Mobile à maman et mes coucou. Hervé Mikaï, l'homme à battre l'ingénieur, Papa Nassoraya, merci à toi. Et pourquoi pas encore une fois de plus à José Maké, c'est Vicky Toko, à la Robin Moko, champion Wadol, 1 million de fois depuis La Rochelle, Papa Nanela. Nawal Danto, en tout cas, merci beaucoup Nayo et merci à Mama Zozona Inde, Yabiso Moraza Robin Moko et pourquoi pas Mama Fimayemba, pourquoi pas Elumbizi, hymne national. C'était Rolex Nanga Maboro parce que la maman est là. Elumbizi, hymne national. Un grand merci à Mama Emekiungu, merci à Mama Yvette Pemba, merci à Baba Kouktou Yamond entier. Au Bolingara Dorcas et Bolo Coco. En tout cas, je vous dis merci et abonnez-vous massivement sur notre chaîne, la chaîne d'actualité, et en tous s'abonner massivement. Des retours avec Bishop Gingoma. Gingoma. Ok, n'a pas Gingombe. Na bossa na boule pour le boumounene. Il y a eu zate zate pour ça la tête. Ah. Boumounene ba local boumouza normal. Ba to ki mo amba. Ba to boumounene ba lo souté. Yango ba ke la na ba parler mal. Et babil boumounene. Ah! Comment on va pas Molière? Il y a la Nimbo lembi vraiment en tout cas merci beaucoup Gimboma, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir tout basé le Bako Rolanda Biso lelo. Merci Nabino parce que vos prestations confesse pour Bolinga Biso ya des gars voilà abaku ndé to baka beaucoup tabola saboka to le cabaron est belé Biso adra bebo vous a rebellé. Merci beaucoup na madame Aline espace Wakanda mère boss la patronne ah to dira bien biloko bio hein zolo la ceux qui da kangisi mikolo somme la patronne ah sokoye olia bien aux bien aux anabona qui donc il se passe au nez yango vraiment merci beaucoup na boss sourire hein? Dans bientôt la gisasa to yambaye donc papa ya mama donc donc nazo biso makambo za kawa aba kuku ba warrior ba tout olingaka bino ba gaulois tout biso a to za kalikam na moto te biso principal na biso za yasila Yangwana esili na mboka ya fati ah na mboka na ba espace na ba restaurant wakanda esili to votango kisongi to tikeli ba voisin encore bango bango na ebisio ah lelo tembesili bolekate papa na ngomona mbongo na misu nangate tata pambola yo tata bondisa mutema bwayo kibe ya tata za liboso na nzo bate mutaliboso ko liboso na nganda ba kombo na ete kombo na papa Zamba pambona mona papa azomona déjà ça va tata mona ya bonisa mutima boye toza tozo solo la likambo na moto te eloko zo sala bongo za diamba pesa non maman na béton beauté le mari ya fille na mama la patron na mari ya béton na zeka yo mère atali biso ya bina subi yo va nisake béton mari ya fille na béton aïe tozo ya libone moko ya Nigeria ba Nigeria bakaba makasi ba Nigeria basolare tokos ozoka dans la langage tata pambula ya bonisa mutima boye après émission tokuta ye to solola en tout cas merci beaucoup Gimboma te na bonka bishop Gimboma tina bengo Gingombe diamba tina tika ko benga nga Gingombe te wala ka c'est surtout za nganda moko yo melaka te nga secret na mai tetele moins yo ko tsabani na ko kocha ndenge nini mais we saka za mobali yango je tindale kana te falo babiloba za jamba te diambe mbuya ka mutu moshoro kiliba fokop
bango bayaka na émission basenga te bapopularize bango bango bayaka basengela mwana wana kaka mabe na bango nde yango wana bozoya mpona baintere na bino te bozoya mpona intere ya mwana yango bozoya osengela baintere ozomona miso ya bagage motu ezosala oza comédien ezokola ndeko ayebisaki yesu totonga ema misato akaboleli bango me ye moko atie komba ema te donc ye aza na posa batongela ndako te ezokopana babi mon pepe de tout par la faute de connaissance bazangi nde boyebi ntango bazoya bazoya makambo opase connaissance eza te baza na ticket d'ontologie te ozabiki na bafete orenseigne bino ya solo wana oui bonga na koya te naloba makambo mpona dorcas non il faut na tala pe kana ngai ya alisa yemi kana nga nzambe tala kana nga bino boke tala ka ya muninga diambe ya mabe makasi oh ya lule mutako marape wa film ya lule eza normal félicitations ya lule comme il a fait film bien ya lule ba ko mara félicitations en tout cas oui soko baki mutu mususu ya kana bino ne to yoka mutima passe mais pona ya lule comme la so ba film je suis d'accord avec ça parce que ça ya lule ya lula bandiko komaka ba film même na ba groupe simba ya lula koma même bato ba bi pa ko ya lule te même ikuna pe akome belé même pas ya masasi ya lula ute pa ya masasi tout le monde tanga ba décider na bon place ba wuta siko bu comprendre yo to juyo ka koza be wuta place intel ya lula bandiko koma banda bu mwana pe ya sila pas joyeux za pembe na ye il faut ba kokoma OK pose la pembe na ya sila. Voilà, merci beaucoup Bishop. Parlons un peu des peines perdues. Oh là là, oh, choqué beaucoup des artistes et comédiens. Peines perdues. Dans les ans à bateau bazar, on va récupérer bangoté. On va zone sous bangoté. Pourquoi quand ces titres là si l'Europe ça peine perdue. A outil na bateau na lo comme kasi maîtrise de soi. Aye na peine perdue. Na peine perdue et ça ba biloko moko. Yasi la zolo banakati et ça bagage. Tu sais comment? Yasi la azo koma biloko o ezaba historique. A koma biloko te daki batu basala. Yi azui pour sa histoire batu mususu te. Lelo azo kende azo kola. Un jour akotika musala oyo akokoma na misala mususu mais aosa danzela. Siko bayaya bazwaka babiki na bafei bokomaka batitre ndeko azopesaka biso po lelo ya sila kozala te sala biso retour à titre c'est ça bien ozuka retour à titre moko ozongiseli biso esala biso goût ezokopana mais bandeko bazocomprendre te comment bakosala po bakopi ya sila azosala makambo oyo esala bato plaisir ezokopana ntango apesi titre totali histoire totali makambo oyo se passe na kati okopa ke non. En tout cas, la dame, il fait un bon boulot. Je m'en ai. Na quatre films, la lande qui m'a loba yasila. Yasila lobi na film, abi. Bozo ba ke boza ba patron, mais boza le loroté. Mais mec makambo yasila lobi e koningisa ba voisin. Bozo ba ke boza ba patron, bobonga mais makambo sala to salate. C'est-à-dire boza beloko te. Bon, on a bien noté, mais bon, on donne. Voilà. Bon, la quartier. Peine perdue. Elle est na mutu na mutu. Nde baza bongo de héros de baluka ba caméraman, baluka ba micro, ba fandela ya sila. O azuboka ba jeton. Ba jeton. Biso na bino za légal jeton. Et puis ba yeba neni ke za ba jeton na bango. Bango baza bato ya jeton. OK. Ayebisi bango ba konja jeton. Bandumba bazana makasi ba yebi ba boxe baninga ba jeton bazozo bazorate makolo kilo bazui wapi nazo yebisa yo loko zo sa ba bongo za diamba côté mutu si la lobby ozo luko sombe lamba ndenge moko na mutu ala tara déjà bien mais yo na boko kanaka tete peine perdue l'équipe makasi na ko quitter elle aura balle perdue il va avoir balle perdue yo mo yasi la bomi yasi la bango bazwika a parti wana film ndambo wana bakati mokso bakomotala ngo bakomolukila ngo idée alobika ceux qui bobi que to lobeli ya na bino etali bino mais ya sila lobeli film mais pour être éducateur des masses pas éduquer masse mais to mona ngo pe to mona ngo wana olingi so makela lambe ko kana muninga mais lamba ngo pe na nzoto no fanda na ngote ezo simboté ezo kokana te en tout cas si la film a tout ba bordi je vois comme le film comme si l'émission
ya si la salle émission pour les films c'était mi émission à tout border à des autres abuki nazo yebisa yo na minicho na ngambu na bango tension eza komata peine perdue eza di salon le bungité peine ya kisano bayeba makambo yango te peine perdue si apesi bango devant bakomona batitre oui batitre bokoma olanda mais miniature boko olandaka te miniature eza passe nous avons des ingénieurs batanga mayele oza na bato oyo bakomprendre film depuis CD bato basalaka na ya sila bauti kofilme bamatanga te bauti kosala baréalisation bafilme batente te bato kosala baréalisation eza normal ntango ya sila koselektionne kaka badisonekaka te aye osala soka babouffounierie non ya sila zwa bato bayebi audiovisuel je comprendre parce que audiovisuel eza bongo eza na babranche ebele ozomona motu babenge cameraman te azaka cameraman obenge cameraman réalisateur te bozo ebisi cameraman azalaka mosusu réalisateur pe mosusu lelo tout le monde ka cameraman babenge réel ni ya baksa koto na tout na ba réel mon cameraman sala boulot na yo oba yebeli je comprends et d'accord en tout cas yasi la coup de chapeau merci na musala kitoko tozo mona en tout cas yasi la wetu ya na bisu yasi lo na ibité yasi la na bagage ana mutu yasi la sika fanda ko ma film njinja le karate alinga pe dérangement te babiete mtakomaka babiete na koloba likamo ko epesa mabe na monsieur baby so ba koto ba ka yasi la koma ya baba ya lule ya lula va koma nana ko pesa idée très bien ozo makambo zo ibate tu peux baka ibo ko komate akomaka te so ya si la ba classe so atanga ya buzoba pourquoi donc ça ba réflexion mo za trop banane tout basse classe Poussa makambo eza normal. OK. Eza bakabola na muta branche na ye. Ya lule azawana pona kokoma ba film mais na idée na yete. Ya lule pas ko na idée na ya komi. Avec la tournée, il faut ya sila amona. Parce que ya sila c'est lui le chef, le DG. Ya SB. Ndako sali kamute ke saka kontate ya sila. Voilà. Oh botika makambo yo. Bona basu makambo, tout ba makambo sika bato ba yebi, ba oseka bino. Ah. Oui. Bon, c'est Kabango. Bon, ton demi est là, mais tu as trophée à l'eau. Mais bien, on a bien dit que Nzamba appelle sa vision et puis appelle sa provision. Voilà. C'est-à-dire qu'après une vision, si il a fait la SB. Voilà. A sali SB. Voilà. Après, tu as provision, ben, nous, les baillés, ya vie accompagner grandeur ya silate ya vie ya goza na ya silate par la première la mwana na ye je comprends par la pepe na mwana ye tu afani pepe na mwana te poani kwa hivyo ke mwana eza makama mabe mwana do préférer batata misusu maman misusu ke maman na yazali OK ba privilège apé ça ba maman 50 ba maman 45 ans eza biloko il faut ya luya nani maman vie ya vie yazwa ya vie ya pas za mutu moko comprendre makambo ke mwana suka kangane mingi akitsa ngai parce que akotinda pe batu babanda koboya ya vie ya vie ya benda na njoto mutu na batu ba finga maman Olive bosa di bolama maman Olive bazo finga maman Olive na pongi na balamuki te za ndoto ba finga na pongi ba make ya Olive na pongi e ya ndoto ba olamuka to ba olamuka ba la maman fimbo etala ba beta okati ndoto lamuki bo fimbo likolo na yo muto finga ki ba finga ka ye OK yo sarna yo Olive mais bon on peut na faute c'est là maman bino mo bolo baki concerne bino ya gola liba pesa bino biloko ya omoni ba on peut ba kaka batali ka maman Olive ba kiti ba comédie pas pesa ba sila soki tobi tozwa biloko epai ya maman Olive tokoyoka soni te ya koyaki yo Olive apesinga boye eza problème te est-ce yo Olive azaka mpona équipe moko yo Olive na anete esili bongo abengi mutu moko takende kuna na ndako azwa biloko te
ata papesi et soit bino nani et ça bino passe nani bino da boboya bino da boboya na bino yi bosa da chez ba boya bi aboya na bino ataka kozana bana mutu passe bana be poli bano badika ba ingrate ozo yesi ko komo ndinga batu nyonso oye sika na kindumba kindumba boye pona nini oye wana wana kindumba taka mudata mo na saki na mona popi na kati Talobi nini yao? Voilà ye. Talobi nini? On le bat tambour na moi popi. Donc moi on va tambour na ya mukolo te moi. Ya mukie. Pasa na moi. Moi bobele la fika. Poso mobalo boyi azuka mwana popi na ye moka saleli batina ye. Mungwa te. Mungwa. Mais bino baby que yo olimbisa bino te bo choka ke te to choka naka ya ko biso biya ko lekate aloba la biso mambo tout au sala raso esili ayebisi bandoni babeti c'est préparé sur take bishop so ngaba petwana tu bazawana bana miki ba mona ta banda pa bishop na nini bana na nini mine wa ba mine baza bango tu bazawana baza ba o bazawana mingi na simbisa micro baza a meka oloba te so ko lobika na ebisi place na kendane na matete na ebisi telema awa oloba awa na ko kate pa ko kate ça va baza bango tu bayebi ki ye bishop bayebi ke yo da yebi destiné no perso banda na ndenge zo kendelela na yebi mais ba obi bana biso zeyinda mais qu'est-ce qui se passe entre Simbe Michuna Linda bishop yo pe yeba Michuna Linda bazo yon libere kesi biso toza bato to lengisaka to lengi to mangi ba biso courage banina ko pesa bino matérité ona baza bana na biso moto ebi ndenge kendaka Michel Linda bakoza na problème ité non ndenge mama bango na kakola raté ona bana na biso to bana makambo etali binote atape bosi matière bo utiliser ngo bien te biso bo to makambo ezali baza na bon terme baza bien makambo ezala bien Olivinga baza bien Wane za famille SB on est sur bateau chez nous il y a pas de séparation chez nous c'est l'amour et loko la linga pas la biso zarani olobili kamo dégager munga mabengi yo singa pardon et ce qui peka awa mais bin bozo 500 batu ba pardon boyo na usuna TV asanga ki pardon asangisa ki bango asangisa bango et bango ba pardon bongo tra bolingo tam fiye ke bimarana siko mama boko la vanti biso ba bobo eni po ani voilà amuta zonza na ba bolingo ba les idées ba pede yango wana mutazo sana miyibiti talimbisai yaya yagi akasiko yagi diamba oui balimbisai chombo kendaka boye te azongisaka bakangaka azongisaka après tournage abi mana yagi eloko ne etika koloba te na yebisa YouTube nde mabena YouTube mabena ebi ni kona ngo bango ata ye mo baby ke yagi za moyibi ayebi chava na yagi za très vigilante na yagi taka se yagi ke kuna akota gela ndako te alinga akutu te omo sai na biro azi saki ya bombi na salobi ya bo yagi ayiba yagi parce yagi len ate ba toko to ba diamba nazebisa yo toluke baya musu position théâtre simba théâtre ne kufi théâtre ne kufi théâtre kumuli théâtre toza na artiste et comédien théâtre so bongaka kota ya sila au moins somme de jouer pas sila maman yebani parce que les autres hôtels là Omar Kabongo a ça fait comédien tout le monde va Pierrot Ndomba si baza artiste et comédien maintenant nous baya te qu'on vend à la télévision pour dire que populariser un tel mais ceux qui dernièrement toute l'émission Marie azo beta o ezali solo na yé surtout les cas sur habité au Yango Mar oui Betlanga parce que Omar yebo za combo yogi ngombe so yebi ko za combo pourquoi on osenga ba populariser mutumba ba to kokumisa ba mutumba ba tandis que la vie ngombe yebo za chaîne non komata filmé yuna moi sino ba artiste binombale popo ça parce que ba jouer kat moi ça joue moi pas jouer mais baza na chaîne ba la chaîne maintenant ba comment filmer comment te mbaza mbongote et pour moi ça ba osozani ba mona te obengisa nani nani obengisa po ya a jouer faut dans mbete bichete
il faut à corrompre pas ça oyebelo que ça la kai bongo abanda ko boya yasi na loyenge eza nini bolokoko tika to yebisa bat ba comprendre ayina ne kaya sile ya pamba kwa meza ka nini azaki la posa bala mwasi na yi azaki na mbongo te asali titani asengi pe yasila abike na momo yo mo budget pendana nous ezati mena ko pesa yo après kanda mbima yanga kangela muninga yango na tuna ke question yo bala ka sila mwasi donc moi si on a compté dans libala ya cotisation ah libala bon ok c'est que moi na petit la beauté bon ya cotisation maternité cotisation mais ami bishop ngane libala bon yo dit maintenant libala bon té ya cotisation comme mégaté n'était pas biso boy oh babo bado tay cotisation quand c'est pas no lobela auto me dit pourquoi j'ai mené côté de cotisation qui va tango donc zembi pe me lobela na zembi ba na somba ki tondolo te jour ano kinde ko na sombi la ke miliki et avec ça na ministère de culture na nini muta sa ministère de culture nani ye na tuti kako tuti karabiso alors bien ça na ministère de culture bon eza société batu musu bazala kuna baba kombi wese to so la pembe musu bazala baba kombi wese musu bazala ba le sombe la directeur diamba to so la bien mais à ça là pas à ça là on a dit mais à que na ressemble azaka na musala moko uniquement acheter les diamba je comprends mutu kuna ministère des munene batutu ba travailler kuna ils ba branche nango mutu azaka kuna uniquement akata fleur muzaka na saka la ministère boni boy ministère nini ni na libumu ba rocha be ko toilette pour soler ko tara ko to vimba pendo ya litamba goche ya azo ebisa yo biloko za biloko ba vérité bayande bazo bunga bazo comprendre biso to benga bango te ka iniki mabolinga sila te bombezani leka mission lobela pe yo c'est la pe ki yo yo bayebi yo apela kombo pe ça pe kombo na yo elengi comment c'est possible bando bande mission karabo ya sekata yaki asenga soutien ba komisa ya mukie ba popularité asali ni na mboko yo pourquoi nous disons bozo ba mama linga okutu basali ba 50 ans de carrière nani to mona ba artiste et comédien te ba na télévision ba lobela na mama linga ba tenga ba soutien pour la mama linga parce que mama linga a 50 ans de carrière c'est trop bino bozo ya bo senga aide pour na ka mona ye lobby bo sengile aide na ba soutien na ba nino nyonso bo sengeli na ba string na nyonso bo sengela chiko répéter dans tokola botika ba disaoso dépendre na yo moko très bien zumba te bele bazana ba dépendre ka pa ba tomoni lelo Omar azo coach film puis azo coach ba chaîne voilà coach ba film ba chaîne bino bunda lobi reza black non ya si l'habiter na bimisa nga ba tusu ya sika bino bataka bopema so ozaki na chaîne o ko mi bundela TV na yo mais babi bo finga bango ke bis bango kuna bezala kaka koto ba mama nani okaka koto ba papa nani okata ndira bino pe na SB to mona ka mama vie azonga air nyonso mama Teresa azonga air nyonso casting ngwa sika beaucoup musala ba casting on ne change pas équipe qui gagne OK batika ko sa ba chapato ba osala wala yasila atalaka goût yelengi ya mutu apesa sur les meilleurs je comprends c'est pas dit que so ba jouer ya via azongi mama azonga mama ya mutu a jouer na été poza mama akoza mama pe ya mutu mususu azana rôle ne kawana et pas ya ces années ata équipe ya nezali akoseku sa mutu moko ndenga jouer ya samba na ya samba mabe funebite bango bazalaka bongo babengi ya samba yango na baki ya sila za tunga bango baba singa partout ya sila koleka fa sani balanda ba malanda ngombe te yango to bakombo na ngombe eza malanda ngombe OK koseka ngo bati ba kanda baswa mamino biso tozakula te biso gentil yanga yasila mwa malamu yasila mwana bobo et toi la théâtre qu'est-ce que yasila fait yasila fait quoi moni le ko ça ba ki jaloux bana problème ya makambe belé problème à santé problème à aspect problème yelongi problème ya kocha beauté muto cha beauté comme to ba chango ye na butu on a une émission le quoi mutu mo boye a outi ko sala makambo mutu ba sala ka té
Mabouli ya wazazate. Tu peine perdue, oh, ça va peine perdue. Tu vas jouer. Bino masi na rondu va bino sous. Va peine perdue. Na zoye bisayo, bisu na bango jamais matériau que nil. Et que bisu na ba 3-1, 4-1. 3-1 coup tout est. Ba on mettre mon 4-0. Mon ba ivoirien ba ça qui 4-0. Ba na ça ivoirien ba c'est pas ya go chasse ya ki na ki chasse. Ya go chasse. Chasse tourner, t'es pas film na ngel les gâté. Mais tout la dit on a vu ça mobali décor. Alobi ba artiste bozo mi ba place na binoté. Oui. Bozo mi ba place na binoté, bota ba place oyo bozali. Bota la bisika o bino bozali, bozo mi ba place na binoté ba artiste comédien. Ba ko ba mi bo comme ko lenga mi ça ba bino na poto. Mais on a fini na ici là. Té. Possible mi ça mi mena poto. Omoni il y a des corps abandoko luka moyen ya ko corriger yaya azu angoti azala tout droit azala tout droit alobeli beaucoup plus yaya alobeli beaucoup plus ya pechang. Pourquoi? Parce que lelo shoki mundu kizo beta et pas ya fali et à cause bato babimaki bato amemaki pe ya style ya pechang pe na kati. Je comprends. Mais ministre, moto te bike misa me mie pote da nani. Ezeki chapé na bichon oté. D'accord, on manque ya respect. D'accord, ça gagne poli makasi. Ayebi si. D'accord, c'est impoli. Très impoli d'accord. A manqué excès de respect. D'accord, comment ta ba impoli. Mille impoli. D'accord. D'accord, il faut pas s'y prendre. D'accord, on te luka makambu ya ba doubler. Ok, ils m'ont doublé à lava. Ils m'ont doublé à lava. Et l'autre question n'est pas à lava. Ils ont monoko. Monoko. Ah, t'es pas dans monoko bon. Il y a lava, monoko, monena makasi. Il y a lava, la lava, je te salue. Il y a si capable, pas bon. Ngas ko kalando kasete ana okabe émission sur TV bongo na mona pena lava na komi kindambi. Na bitata pa mo ya lava. Yalava, après, est-ce que ça a plaisir à coach on est joué. So il y a des comme coach on est joué, exact. Yalava après ça, il y a des comme makambu. Lelo il y a des corps. Banenga jouer na yoana. Et ça baya samba, baya décor. On te comprend. Ba te belé. On te comprend. Et jouer lui déjà. Ozolanda, si ko pas mes asko nini. Biloko ya beti, biloko ya beti to tourner. Biloko ya beti wana eza très capital. A beti ba biloko moko boza ke ya pechanga accompagne que non. Ba sepela ke na okendaki. Mi bunda na force na yo kende poto. Mais pechanga aussi prendre et pas mon coup na simba. Ibango bazala bongo. Mais ba na simba impoli ba panga micro. Ba créateur ya mabe ya buzo makasi ya bato batika na groupe simba. Na yebisi bano tout batika na groupe simba baza babe en tout cas ya elombe ça le fort éduquer bana tout cas bazonga normal ba papa la soni makasi baza ba problématique ba problématique ba mvutematique ba onyonso ozomona bango ba milométique ozobala mabe. Merci beaucoup tout bano ba komba na kana milométique. C'est les milométiques il y a ma il y a milométique. Ah bazo kombo ya milométique fo milotique. On ba ni bato ba teka mapango na kanda ba teke. Ozomona bango wana ba ya milotique ba ya mélodique ba ya psychotique. Ozoko pas ba mélodique. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à mélodique ba narcotique. Ozoko pas ba péchatique ba ngotuana ba lentique. Rendez-vous sur SB pour notre deuxième épisode de notre film Peine perdue, tout le monde doit faire Landa peine perdue. Ba maman bozwa big bozwa kaebo komara, eza leçon oyo SB aza kopesa na biso. Maman ebi kozali na bana, papa ebi kozali na bana, ya leki oyo ozolinga venir nous la meilleure, landara SB. To landara s'il vous plaît SB peine perdue. Mutu na mutu azwa place na ye. Mutu na mutu ayeba ozala éduqué. Chez nous il n'y a pas de enjeux. Et pas na bisara la bateau azara bien éduqué.
les Abakouk, le Gaulois, les Quinois, les Congolais, tout le monde là, SB officiel. Et on a hôtel et puis qu'on bosse il faut s'abonner. Si on s'abonne, c'est Sopio. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Sila Bissal, l'impératrice, la maman de tous les Abakouk. Yagi. Yadodo. Masolo ya Sila to limite au souki sa message ni européen na batu to pesi mbote na yo pona Sila. Batu nyonso o bozo manki ya Sila, o bozo boudé ya Sila, rendez-vous dans Kimukolo. Ne boko comprendre force ya Sila. Deuxième rendez-vous est un trophée. Année 2024, bato ba sélectionnera d'abord raisonner ba sélectionner sur Konani. Er ya ngoboye bisa yaya akenu kumisa kombo. Ma bébé za pas ya pesa nga kanda ya za kanini. Soka tie kombo. Akuta ikanda kombo bani na si akite. Oko vice kondengeni. Oko gagner viande. Yuto saka musalo pasa no te que journal za avocat ba boyaki. Ba avocat du diable. Il y a un avocat. Bon, avocat pas cause année kamaye na avocat. Ataka avocat. Na za ba kamaye na mimba avocat. Ndinga maître Alfred, maître Alfred en tout cas. Wa be un avocat. Je salue tout le monde balinga ngai bishop na mino yeyo suite la mino pesa la ngabe na linga bat ba binga bishop. Tu fais l'émission bien. Il faut Roméo, c'est déjà il faut ta ba numéro bat na. Je te salue bishop na peso mbote. Nga mbongo te mais la yoko kana mungongo. Et ça nga plaisir makasi. Merci na ba massa tout, boza partout na mboka partout bolinga nga. Nzamba lola batela bino. Toza venda awa na dokas bolo koko na bisubino suka ande sika bazwaka ba problème ande sika tension mataka sota na sele mission no fa ba bien nga bishop réservé réservé do kende mabe on na kenda pe na ebité to finga muté vérité ko so passe mais supporter obimi na ko luki so comme no baye na yango et to calme. Merci beaucoup bishop peut pas mboteji mbote na ngeza ka beaucoup plus mama limama la patron ya fina béton qui là ba maman nzambe na bango. Merci beaucoup, merci à l'espace Wakanda, merci à Roméo Mouché dans la caméra, merci à tous les Abakouk, à tous les Gaulois du monde. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Tous abonnés, tous tchabajam, tous likés. La ligne bino ya trop, tout bino à la prochaine. Bye bye. Bye.